Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai na bokeli ya bitelo oyo ya mampinga eza gratuité te kasi ya mampinga biso tozalaki na esika tokoki kobongisa to kolengela bai oyo bakoki kobatela mboka na biso te Antoine Tshilombo Tshisekedi akotaki mpenza na kati ya libitu ya likanisi yango mpona kobatela lokola ye alakaki baye na este ete akosisa bitumba kasi kosisa bitumba na este ezaka ndenge alakaki te kati fo luka babundi mpona kotia bokengi mpona kokengela baye bakosala bosinzili ya ekolo ekozala mpe mampinga oyo lelo toye kotala nde bango bakosala mpenza bokengi ya mboka na bango na yango wana biso baye oyo tomesana mpe kolakisa bino to kokomisa bino epai wapi biso tokomaka mpona kolakisa bino lolenge nini mboka ye kokende kasi topesi longonya to matondo mingi na tata ya ekolo pamba te atie mpenza mayele lokwa alobaki ya kokota likambo este au moins ya kufa ke este tikala bongo tuka tomoni ete likanisi ekomi kokende bien pamba te baye oyo mpenza bakosala mosala ngo ya bakongole mpenza bazalaki suki oyo tolobaka de père et de mère toboyi bato te kasi tolobi congolais akozala mpenza na susi ya mboka to akosala bokengi ya mboka na yango wana tolanda mpenza lolenge nini bandeko na biso bakole bango bapesi bango mpifo bazobanda sikoyo mosala na bango oyo bango baki koyekola école de guerre toyebi guerre ezaka nini mingi tokotala este mingi mpenza tokotala este esika ebozwi eza ebele esika ya badongolo miso baza ebele mpo ete tozangi baye oyo bakoki kokengela ekolo to tozangi baye oyo bakoki kobundela mboka na yango wana tolanda lolenge nini tata ekolo mpe ayaki mpona kopesa bango mpifo mpo ene bandeli ye moto ayaki mpona kolakisa bango lolenge nini banko kopesa bango makasi ya kotanga mpona kobatela ekolo tolanda
Fatih Boye. Président. Visiter social et Fatih Boye. Président. Le père de mère. Le père de mère. Le père de mère Fatih Boye. Le père de mère Fatih Boye. Le père de mère Olo. Le père de mère Olo. C'est un Yébe. Il a fait viva. Il a fait viva. Fatih Boye. Fatih Boye. Kaboulabe. Kaboulabe. Fatih Katrabiso Babe. Yébe la fin d'amour après Babe. Keba. Faut blesser. Parce que Babe. Oh là là. La police, la chef des blocs, la chef des bandes, il y avait la puissance de la Congolaise de Tomabé. Oh, tu veux le boulot, puissance Sikoyo, par les pères, et des mères, par combattants, des lits de fête, de Tomabé, lits de fête, viva, on va te donner ce bangoué, 2023, faut dire qu'on vit, 2030, faut dire qu'on vit, 2040, faut dire qu'on vit, on va y faire du na biloti na 2050 2050 kaina biloti na 2100 kwa hiyo bote wacha vi wala wala kama Fatih on met les chapelles ok il fait le on dit que tu vas mettre quoi ça là wala c'est Chile yo va mettre bilo Fatih il a fait viva il a fait viva para matar baebe contra Fatih para baebe foi Fatih se viva para matar il a fait viva opération Léoto opération Léoto viva comment va faire il a fait viva chica da santé il a fait viva pas de calamité comme il a fait viva état de ces joueurs et gagner tous les Barcelone il a fait viva et faire des il a fait viva Fatih le peuple là on va faire l'eau on va faire l'eau ça c'est bon le comme il a fait viva aussi mais quand on a on va faire aussi vous êtes là vous dites il a fait viva Fatih mais tout le monde a dit là Fatih mon là la sainte du nom alléluia il a fait viva ça bien il a fait viva Fatih alléluia oh Seigneur il a combien de taille à moi de mon sang moi là oyo awuti na bako na kati ya mai ya nkamba epa tata simo kimba epa tata kipavi epa oyo tozobenga Emery Patrice Lumumba oh là là Félix Tshisekedi bamemi epa tata Nzambe likolo bakoko na minito bakoko basire boyidi babote Fatih akomi double boye président yako boye président ya Union Africaine Félix akomi président boy Kabo, atotama na bango bo. Il faut retirer sur la C. Il y a 2023. Si vous allez pas Fatih, à suivre maintenant il y a Congo en Inde. Sans position. Comment on va le Carabas? Aussi bien Fadiolo, le père de Meri Baka, ouais Tchani Weto, et qu'on vote bien on est, on de Weto, mettez le bon Baka, mettez le bon. Il de paix se vivre aux aides de père de Merdiolo. Il de paix se vivre au tchèque de mécanisation de retour en goût. Pour la retour en ya, la retour en son, c'est la cordion. Fatih Boye, la ministre ce soir, Fatih Boye, la 15 ce soir, Fatih Boye, la 21 ce soir, Fatih Boye, 2025 ce soir, Fatih Boye, 2023 ce soir, Fatih Boye, la 2045 ce soir.
Fatih Boye, Chika Taber, Bala Mourabe, les femmes des semaines, les des sièges ouétants, il ne peut se vivre, il ne peut se vivre. Les femmes des semaines, la police même, aussi mis Fatih Olo, c'était la police même, Il a passé vivant. Il a passé vivant. Fatime. Comment le bon? Gangana nous passe. Gangana nous passe. Ouais, ça les caméramans. 2023, va serrer senti. Va serrer senti. 2023, Pembe. 2023, Pembe. Élection. On retourne en Ngoulou. Fatih a le bibo, il a bien voté. Alors, il y a 2023 élections comme ça. Et ça nous bien saté. Et ça nous bien saté. Mais. Il a placé vivant. Bomba. Quand vous êtes la bâtisse. La police congolaise
Mbote mama. Esengo nini eza mpona mokolo lelo? Nga lelo naza na esengo makasi koleka mokolo na botamaki. Lelo nabosani bapasi nyonso. Mwana na nga alongoli nga soni. Atangi ba klasi nyonso ti klasi ya suka yango oyo. Eza mbala liboso pe na famille na nga likambo aboye esalema. Yango mpo na nga pe natondi nzambe wana nakumisi mwana na nga kende liboso. Tokosala lisu feti koleka oyo mokolo akokoma général. Merci maman. Maman pona yo. Mama esengo naza nango maya kolobeza te. Na bimisi mokonzi na kata libumu oyo. Na koloba su nini oyo esengo. Mwana nga koma ti général. Nzambe atombola elisusu. Yango na okomisa nzambe nazo bina nazo yema pona lokumu. Mwana nga zibokonzi. Na minute oyo mama tosepeli makasi mpona mwana na biso. Tosepeli akomi mokonzi munene toza kosepela. Tosepeli nzambe atomboli ye. Na famille mutu akomi mokonzi munene eza nde ye. Asukisi. Merci. Na ndenge événement nyonso eleki oyo parce que neti ngane tokutana mwa kala bayebisinga tobengaka na telefone nayebisaki nga bi lelo nabengelo abi eza confirmé lendi nga bi nazo koya donc nakoya ntina ye nasepeli makasi vraiment oyo ndeko na ngai nasepeli makasi ma nzambe asunga nzambe asali bongo atokosepelisa makasi tout vient de Dieu. Merci. En tout cas, tosepeli makasi. Kasi quatrième parmi les 5 premiers du nombre abimi. Eleki kitoko toza na esengo makasi. Tosepeli makasi. D'abord, Beto Info, tomoni yo awa na kati ya centre militaire. En fait, aux années mingi centre Oyo école de guerre Zalaki inauguré l'année Oyo na janvier le 16 janvier le chef de l'État yaki a pour inaugurer ça le Oeza première session ya collation ya ba au cadre babani na ba major ti Nikolo ba tu aussi ça c'est pourquoi tu yaki a to honorer bango par rapport au colonisation. Nalandi beau-frère nanga aza major Bawere a distingué à BMP 4e par rapport à bon, par rapport à cela, son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Lelo Kwasali Oezala raté au centre école de guerre Oeza compté parmi le deuxième école de guerre en Afrique. Donc le PC Longon Yamingi a continué la œuvre Oyo pour les militaires à la mieux formés par rapport à la sécurité à Mboka. Merci beaucoup. Fini la guerre à l'Est. Et Sili Bitumba na Est, to na été di moko ya Congo. Pona nini na roganga Bitumba esili. Toganga Bitumba to bokenge sila to bokenge kota na kati ya Est, ezala rapoto zanga kama mpinga. Antoine Tshilombo Tshisekedi ayebisaki biso ete azokela. Mbode. Komono lati kitoko boye lelo na centre ya école de guerre. Oza na DGC awa na DGC koloba nini pona mokonzi mboka na ndenge auti kokole bandeko na biso ba militaire de corps de guerre. En tout cas, naza na sentiment ya joie pe ya satisfaction na ndenge mokonzi
aye na école oyo ya guerre awa na République démocratique du Congo eza na esengo makasi po ete armée na biso ezolongwa na quantité ezokoti na qualité nde eloko esepelisi ngai naye kolanda Major Moma Marcel azali bien aimé na ngai ndeko na ngai nde nalandi awa ngai mpe nazali nsima na ye diplôme wana na sime wana maboko epesi nga mpe posa ya kotanga ngai mpe nazwa diplôme wana en tout cas ndenge nazoloba boye nzambe lokola yokaka na motema ndenge bimi boye abandaki koyoka banda na motema ti ndenge bimi soki ata na minute oyo na tikala natanga na tikali nazotanga bon bakritere wana nayebi te soki mpona kozala kaka soda ou bien mutu nyonso mbo lokola eza likolo ya guerre ça signifie que essentiellement mpo ozala kaka soda. En tout cas ngai nde natondi bino botondi na ndenge bopesi ngai libaku oyo ya kosolola bandinga mpe bandeko bakoyoka ngai basepela na likambo oyo mokonzi ya mboka asaleli biso. Natondi bino. tolakisi bino lolenge nini bandeko pena batondi na esengo bamama basepeli makasi bandeko bayiki kotika bandeko la mpo ete bazwa mokanda po mikolo eza lisusu te bazwa mwana mama leki bazwa mwana tata mwasi po ayebani siko ekomi likambo ya moto mayele guerre mikolo bakobunda yango na papier ayi batanga na kelasi po ete tosala boye po ete tolonga tosala kozongela kaka mayi oyo batangisi bango na kelasi wana na yango wana na guerre penza yango tolwaki na nkotela ete guerre esili na este déjà ba congolais de père et de mère nde bazozwa contrôle ya este wana nde zosala biso sikoyo esengo tina père de mère esungi biso penza yango nde ba congolais solo oyo bazobima awa na nsima na ngao nde bato bakobatela este penza totondi bino lotondi natondi wims oyo aza nsima kamera ya tindika bosolo po tokutana mbala nsima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstan et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits kama na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires, oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai ngai, ndole,
fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso mpenza oyo ekobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes yes yes, olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela, olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star.